Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, Panza Sango ya Congo. Merci Balandino Sobomesana Kolanda, chaîne Nabino à Panza Sango ya Congo, le king de la presse na Kombo ya Edino image mo Panza Sango monene ya mboka, et Balion de la presse aussi, naza moko ya Balion de la presse, son dans cette émission où non salango Bolanda yango na Panza Sango ya Congo officiel et puis chaîne Nabino les lions de la presse. Lelo ezamba la libosona yamba mukubwa na ngai waza pembeni na ngai na Kombo ya Mayanga, asa moko ya babundeli mboka, asa moko ya pas soutenir la partie à IDPS, et ça boya, partie à IDPS, chargé à mobilisation à IDPS, et les autres qui azo commencé parlementaire debout na Katia Paris, parlement debout zaka mingi na mboka ya Kinshasa na limité, mais balingi ba tse yango pe susuba instaurango na Katia Paris, parlement debout. Vraiment pour que musika te to pe sina mbote na Gisèle Eumba le véritable 5 étoiles de love. Et si vous allez en tout cas vous partager l'émission et ça là qui tombe mingi diabète ou pe sur bambo te pas sur ali. Alors bonjour Mukubwa. Bonjour Edino image. Oui, merci Kouloutou. Toi il y a pas mon biographie parce que là tu as chargé mais quand on peut expliquer sur mon parce que ça me parle beaucoup toi y a mon chaîne na biso ya Panza Sango ya Congo. La biographie dans les hommes. Moi mon ka capote le musika. Sur la bina talango Toketi Tongo. Ah Toketi Tongo hein. Bon, je vais parler un peu en bref. Ouais, en bref, ouais. Normalement ngai na kota ki na lit tango afde la kota ki. Oui. Nde na banda ki lit na ngai. Tango na mona ka ba morphologie wana oyo kota ki wana ba Rwandais ba vingwanda ba lobaki papa Etienne ba lobaki ke bato bazoya wana baza bato na biso te. Mais ba bemika ka mutu na biso mais na sima ba bato na biso te. Oui. C'est à partir de là que biso to telemaki mais normalement nga salaki ko travailler na ambassadeur Kimbulu. Ambassadeur Kimbulu. À Belgique. Oui. Son excellence à Koufa, que son âme repose en paix. Alors pendant 4 ans kuse mbula nini yo embrassa qui carrière na IDPS. Na IDPS. Oui. Na IDPS na yo koma na yo kota na IDPS na 2012. À 2012. Avant ça qui peut combattant non? Oui. Na banana bosso combattant. Mais j'étais dans la rue hein. Dans la rue comme tout le monde hein. Oui. IDPS c'est quoi tango ba ko pesa IDPS c'est pas ya Edo Lito représentant nous agné le Botswana bon comme c'est un frère, c'est un ami, c'est un frère, c'est un grand frère pour moi. Pour ma famille, yende mutu azwaki ngai wana sikoyo nini ambassadeur Kimbulu to salaki moi arrêt parce que vient abakumai ko bela le temps de la traitement to salaki moi arrêt mbala moko bo na mona ki to continuer sous souté ezaki IPR hein partant ezaki IPR et to ko zwangai abino mayanga na zwapi ba membre kuna na yana bango na IDPS ba membre mususu kutu bayaki mais batalika babangi babe IDPS pas ko tout fait biso IDPS ngabité IDPS za parti moko ya bien boya mais ba mususu ba hésitaki ngana yaki tomboli IDPS si le lotika lipe na IDPS si le lot na tikala comme il est chargé voilà tangwana tout travailler na papa bon le président Félix na royebaye na l'air wana azaki chargé à relations extérieures azoko ya toujours nous voyons dans la gare du Nord, pour nous voyons dans l'aéroport, c'est là où tous ces familles qui sont dans ma casse. Donc, le président Félix a la paix politique, banda karato, azala kinga kolandara ka papa. Non, banda ndako. Na limité. Bon, tant baloba que makama politique était la réalité. Est-ce que batora bazakana na tort? Non, makama politique est à l'otendegeni. Ata bato baloba que nous sommes la politique. Mais la politique ceux qui sont occupés politique mais aux politiques ils vont s'occuper na yo et on s'occuper na yo tant que Rwandais ba bomeli biso bato na mboka eza nini parce que bato na ba congolais bazako sala politique te ba ko banga à l'époque ba ko banga Mobutu ba biso ko toucher politique Mobutu
olobika koma même Mobutu ba kangayo papa Etienne nde atelemaki avec les 13 parlementaires nde basalaki IDPS wana peu to baye ko juste baye travailler sur ko bato comme ko juste ko na multipartisme c'est grâce à IDPS donc voilà courage wana donc et là on surtout faut kaka verrou surtout faut kaka faut ko sauter ngo. Alors Mbuta Mayanga utaki combattant ou embrasser carrière na IDPS. Alors les lozo mona combat so kena niveau ni combat ndenge yo tika yango combat non mais c'est que combat c'est kufiti combat c'est kufi combat c'est kufiti tango balobaki que congolais a su pouvoir oui bon ça sous combat pour nani mais opposition ezalaki pour tango toko bundana ba Rwanda Kabila dégage Kabila dégage bani tout ça mais Kabila ça dégager tout ça sur les mais tant bazolo ba que il faut encadrer moi na mboka tout soutenir rien c'est bien moi na mboka ça na pouvoir mais tant bazolo ba que moi na mboka au travail toujours na monguna yo lo bagani place wana na ebisaki bango bazala calme mais bazana patience parce que ngana ibaki déjà ba stratégie au président abanayi ko jouer parce que na sala na ye na yebi ndenge ni na raisonnaka je sais comment il travaille et puis yoko que le punsa mutu aleki na makasité c'est facile à comprendre mutu aleki na makasité que punsa mais ko beta yote mutu azaki na armée azaki na makamno surtout yoko no bundisa ye non siko le kola to récupérer ba biloko no surtout wana ba o ba moni ba preuve ba comme le lo bato ba za ko finga biso ya niveau moko ko sakana te kimboka o bona boy biso zo seka ka to bité to te kimboka te mon frère tout ça ba congolais no ta ba mesure président zo zoa nous so muda ko te kamboka azo ba mesure ndenge wana. Mais comment on a arrivé à président tango yaki mbala liboso na Bruxelles azo ki mo musukusuku na ba congolais babamaki mabanga to cortège moko elekaki babamaki mabanga te ezaki tena président non ezaki président te wana non mais omonaki kame baimage yango namonaki baimage yango ezaki bato balataka badrapeau bakoma Zaïre tout ça bato wana non kutu bato bayemaki président ezaki foule ya kosakana yango te bato kutu balobi ke oui c'est la première fois na Belgique, c'est la première fois que tout le monde a un président. Même en France, même en Angleterre, partout. Mais voilà qui bino vous avez de kosomba batu, vous corrompre batu, moi bambongo, vous pesa na batu ko baya botoni sa salle. Bon, wana ndeka ba mo balobaka te. Ndeka ba balobaka. Ndeka batu balobaka. Vous perdre azala ko somba batu, bango bakati biso to ko somba batu. Donc so na ndimango te. Na ko ndimango pourquoi? Batu pele wana yo somba bango na mbongo wa. Mais yoka yango. Déjà ministre de finance sur le président le binaye boba bimsambongo boye yekuna akale. Bon siko ba abimsambongo pour pas futa batu ndeko bima. Obimate mais oyoka yango na yoka makamba ngono surtout wana mais eza eloko batu batango na mutu te et puis batu pe bandima na bango ngo te parce que ya zaki mutu yo aki populaire déjà batu ba que non mutu l'homme qu'il faut c'est lui et batango ba moni siko be preuve ba komo benge siko Josué to koma wana comment na mokonzi Fachi a eu pouvoir ba association botani kili ezaki pona profit to pona soutenir pendant mokonzi mboka ezalaka toujours ndengwana idino omoni soki yo moko yebi ndenge ba africain ezaka congolais te ba africain ezane même ba mindele pe kutu ba mindele kutu ezaka kutu plus pire balingaka ba pona profit soki professeur na mote mindele olinga yo te eza même ba américain ko utiliser yo et après sur le voilà J ilala tango omeli ba ji wana posotan ko tikala abwaki to mona ndenge ba bwaki président Mobutu bino mo mona ki parce que ba tisaki pona nini pona ba bloc ya nini soviétique et puis ba boya ba lingaki ba ko banga ke ba bloc soviétique ekutati na Afrique ba zo ba mboka no surtout wana ya omoni ba tisaki Congo. Mais tant que à sali musala on peut les gars qui n'ont bien tout ça mais après le temps batika qui est Mobutu a comment il pour qui a bima force de visa yo mo bien que le lendo président Mobutu vraiment a que notre visa ba bien se tourner et ronja qui est alors pour tout ngana zo yeba ke na bokondi ya président Fachi na ba association wana
mingi pe ba yimi falaki bazwa retour bazwi retour te bazwaki ba mama mususu bazaki na bango koteka ba sœur na biso mingi pe bazana ba déception parce que ba bengaki bango baya kotondisa salle mais suka nango faya bafuta bango quelque chose bazwa te elobama mingi yo bien ngote dans le bien na yo me bafuta bango en petit de quoi bon so avec c'est bon pour la basalaki musano mais tant ba bengisi bino président na bino aye eza pona bomoya mboka mais bato eza pona intérêt général eza pona intérêt personnel ngana yebi ke ba bengisa bango baya kotondisa salle non zaki pona ngote bauti bafuti batike bauti Allemagne ba Belgique ba Londres na bambongo na bango botel est-ce que ba tant biso tokena pardon muke tant tokena ambassade tant to préparer arriver à président oui to komi na ambassadeur kutu alingaki chargé d'affaires alingaki kutu teke to salsa eloko wana tout ça c'est le quoi c'est pas la peine et au bim ça va troubler non partout président qui a salé si meeting à meeting bon ils sont en France vraiment allez gars inaperçu comme ça mais non et go ça la maté ceux qui ont un bon côté loba torbenga présidence à s'en charger nango ndenge pe ça la marqué c'était comme ça. Donc kuna bosomba batute tu somba jamais bateau bosomba batute kutunde batunde tango tozi pouvoir ne batu ba ye kutunde pele ya solo wana l'association kutunde potami suko pele liboso biso mais batu musu balia bambongo biso bazo seka biso batu musu balia bambongo donc les réunions de presse bazo seka biso ba bia beaucoup doit jamais pouvoir mais batu musu balia bambongo tozo kene pona tozo kene tozo pouvoir bit ma tozo kene pona pouvoir mais tozo kene pona amour pona patolingi parti toyoka ba réclamation batu balela toyoka ba réclamation batu balela pona bano baroya sima bako telema toyoka quand même ba réclamation batu balia te neti presse ya diaspora ya Europe ya France balia ki lokote basala musambe balia ki lokote oui en tout cas makambo ya finance wana ngana kipaki na sokipaki na côté mbongo bimaki belé mais na suka il faut balandela mbongo na Europe na hotel wana côté ma finance ngana yebi ya ba makambo yango to senga photo fo yo lokoza kana mkonza mboka pembeni il faut ebisa yeke ya bana mboka ba pe na posa faut balia pe quand même balia pour soutenir mkonza mboka soto liete moyen to soutenir mkonza mboka ezate to no mimaka masura lokutati yango te wana Vous avez raison, mututu afifa na musala na ye soko sali musala faut bafuta parce que caméra et ça na ba pile faut resomba ba pile il faut resomba ba carte mémoire ba nini surtout ba risque to wana ba biloko moko soki neti na keki sasa naza devant mokonzi eza ba biloko na koko sora na épée comme ça tout la pe moi ba côté yango parce que bientôt 2023 bientôt ba élection ekoya là comme les a chargé à mobilisation à IDPS oui donc il faut senga que il faut ba moyen donc kulutu pena ndongo za wana penza yo pena fara na mukonzi mais bien sûr na poto de vana uzala na eti bon so na boza uzala na eti tango azala kina mukonzi te quand même mais bon tango yaki wa tuna kingai abiwe mayanga tuna kinga c'est que il est reconnaissant mais beaucoup tana kité si tokutana ki tokutana na président bon tokofanda penda wana te alors kulutu na moneti tango na tunio likambo ya ba association na moneti etungisi yo mingi ya non tungisi ngai penda te parce que président Fachi azali président ba congolais nyos oui aza malgré biso mutu to tongaki IDPS tongi oui mais siko tango etongi ndako tango etongi ndako eza munene eza na ba chambre belé ba nini na liboso kuna pe plantation munene ezali kuna biloko wana to roler biso moko te il faut pe batu baya mo ya buki pe lilala muso ya buki tomate wala nini donc ezali kana mabele ya Congo président azali président ya biso nyonso tout aza soso ya IDPS te mende eza ba biloko oyo faut pesa batu leçon batu soki sosola batu faut pesa batu leçon parce que tangu batu bazo sala eloko bo sekaka te banani basekaka te population sekaka te esekaka te parce que nengo bimisa eloko moko za kati na yo biso tanto okende ba réunion oui to sa ba réunion batu bazo seka biso baseka bino ba bio bo ko jamais pouvoir il y avait des tango sa ba réunion tango na mo continent na bimité
bana papa Tant baza ko ça moi seka. tozana na papa Ah bah voilà bazo seka bino. bazo seka biso Parce que on va jamais pouvoir parce que pour baye baye makamba papa lingai na ye makile tangate c'est ça. oui parce qu'il y a zaki non violence oui. zaki non violence c'est kaka papier na stylo ndenge pa lobaki ide pesa ko mukolo ide pesa ko pouvoir atali ça c'est mo ko beta mate ouais ndenge pe kokisami ndenge pe kokisami ah oui alors donc makambo tout siko ide pesa bano programme ide pesa bano sala il faut peuple ayokaka oui ayokaka parce que ça parti oyo eza na bato mayele eza na bato ba stratégie bazali vous avez parti majoritaire tout ça yango moni na basine na biso to tchaka ba Silo, Congo, Pau, donc mutunyo surtout na IDP ça nécessaire na mutaba sala maboko ça comme ça maboko na tunga banzela musala batonga nzela na président national na président yebiango donc un jour yo pe na ça tonga banzela parce que tonga na yaki na poto eloko ali poso oyo vraiment oyo et touchanga ezalaki bilanga na banzela ezana ngo banda côté ko banda couper na Congo ezali mais nalobi na koyokola musala oyo un jour nakende kope kotonga banzela na mboka merci pour chance ndenge salami chance ndenge salami tozwi pe pouvoir donc donc bientôt Kinshasa comme réalisé alors merci tokomo kende tokomo citer moi muke na masolo na biso toyoka ki discours ya président tomoni ba champagne melami pona yo mais quand on limbola biso discours wana moi muke parce que ba champagne melami ba tumusu ba bike alo ba neka ndengwana ba musu ba lobi eza meya culpa obi ke ba tu interpréter de ma façon belé non mais en général congolais toi c'est pelé en général congolais nous sont wana selon salamine ba mboka nous selon Mbuta Mayanga mais oui mais kasi total bililite tout na poto na France ba mili ba ni ba bimaki na ba siffler pe ba kota château tant to longwa to kene kota château rouge ba bimisi ba siffler ba ni tout ça ba lobi enfin eza deuxième indépendance na biso tant mutalobi déjà eza deuxième indépendance ça dit tout donc to longo na bowumbu économie et na maboko na biso biso ba congolais mbongo na to gérer ngo poto tonga mboka président pesi programme na alobi aligi ba investisseur ya ba congolais non pardon ba entrepreneur ya ba congolais oui basali bango ba kosala bango banque ba ko financer bango banque agricole pe kozala pour ko aider ba agriculteur mboka machaka ndenge wana ba bourse kozala pour na ba jeunes étudiants ba koyana ba poto santé gratuit et comme gratuit pour na ba congolais surtout et puis sécurité na instinct président Bettelombe alobi vraiment sécurité fait si là na manana et na pour sécurité est pour ici là ezala calme donc siko courant mai biloko nous surtout et kozonga normal donc ne ozo ba bosko libala FCC na cache kufi to ezalika et c'est kufa qui déjà yango bomeli attestation de décès je sais ça mal yango bomeli ba champagne yango ba to melaki ba champagne et là on peut ba bazako zela kaka congolais zako zela kaka ne yango wana parce que eloko nde yango na mbe mutayi ko bloquer bato bon président azayi ko bimisa monte na monoko ne avant c'est ça non président non président tikala bango temps baza bato kutu ezaki chance président pesaki bango oui alobi que bon na ko fuiner le passé te fuiner le passé ouais fuiner le passé président alobaki na ko fuiner le passé te mais ezalaki maloba il y a un grand politicien mais justice c'est pour finir ndenge ezali ndenge président alobi tribunal international ekosama na Congo donc ekosama na Congo bato tout oyo basalaki mobulu baboma bato baviola basi na oyo baza na bamboka mopaya bakoya ils vont répondre à ça parce que impunité toko kotika impunité te parce que soki totika impunité oyo bakoya so ntango mosusu bakosala pire koleka alors plus jamais ça faut sikoyo bato wana faut condamner bango bongo faut condamner bango bato mosusu bakoya bakobanga est-ce que nena tuna motuna moko bongo lelo to kaka Edi Kapende est-ce que le président a salé grâce te pour Edi Kapende ouais wana sikoyo wana eza eloko moko sikoyo soki neti mikolo président koya awa eza likambo oyo ba congolais ya diaspora
bakoki kotuna ye motuna wana parce que Edi Kapende aza pe congolais ouais. awumeli pe kuna nga kutu mpona nga kutu nde bato kola bashadari nde il faut que na bakende kuna balanda ye pe kuna bashadari bakabila wana surtout wana bazoe bajanete tous ces gens là qui ont volé l'argent du Congo. Merci Kulutu touti komona lelo yo na parler du peuple désordre et danger ba machette ebimi tout le monde va kuluna mais ba kuluna wana ba musu bazolo ba eza ba kuluna ya IDPS ba musu ba kuluna ya FCC. Alors yango to bengi yo to tuna yo question wana na IDPS boza kapina ba kuluna jamais IDPS ça jamais na ba kuluna IDPS lutte nango eza non violence biso za kaka malobaka stratégie papa tikela biso le premier docteur en droit ya Congo bik na papier na stylo donc to moni yana ba kuluna te kuluna nde bango basala ba kuluna pona ba vivre pona ba diriger mboka na paix bato bazala na kobanga pona batuna ka bango te ke o bosali pona ni bosali ba yana basali dictature et puis ba ye basali ba créer ba kuluna pona population ba terroriser population. De là, on va diriger, pendant 18 ans, ils ont dirigé comme ça. Mais Balobi, Jean-Marc Kabundi, n'est pas promoteur à Makambouana. Non. Jean-Marc Kabundi, ayaki na jeep na ye moko na bagarde de corps na ye ayaki na kuluna te. Kuluna koti nde tangu mabunda aye na comprendre le coup de tenir bango ba koti na kati po ya lolo so na bengi na téléphone na bisinga tala la RTNC parce que n'importe wana tala makambo zo leka sikoyo ba kuluna ba koti na kati apare n'importe ba garde bazali nini bazali me ba koti ndeni c'est que mabunda muta koti bango wana sio koti bona rapport ni kasi pour la vengeance le quoi va destituer pour peut-être ça la vengeance mutu mwindu arizonaka toujours ndengo wana alors que ba mbuko to fandi ba France soit destituer moto akendaka na malembe yo surtout a respecter constitution mboka na bango mais babuna ba acte ya sali on les acte moko très grave asa kutu moi c'est mon faut bakanga ye bakanga ba okanga soki ngai oui ça m'engage que moi ba okanga mabunda bakangi shadare bakekanga lopango wana au place ba kulunda bazalaki ba osa ba entraînement na bango et puis faut okanga pe na ba garde oyo bakotsaki bango wana bagarde bakotsa bango bakangi na bakuluna bakangi na batu surtout wana donc pona yone FCC mtakotsi bakuluna mais oui FCC nda mais kasi oba yana bakuluna Congo eza PPRD mais surtout ya bipe bata FCC awa obi ke ba ndima te ke PPRD ngana lubi PPRD mu sala bakuluna PPFCC PPRD mu sala bakuluna tala mo mge kamera po la moni ko mutala mo mgene tuzobanga ba question ba tuna yo ndabanga question pour aller ko banga question te hein ndabanga question surtout so mériter réponse ya solo wana question réponse alors pona ko sukisa masolo na biso to komi na suka masolo na ebite so okolo ba liloba nini pona ba ndeko so ba Holanda yo Jabel ya Willy Kunda Kulutu César Ngadi ya lolo swami obisa bango nini na pesi bango kaka ba courage na musala kitoko oyo bazoko sala vraiment c'est l'amour moko donc baza ba patriote ça c'est l'amour patriotisme c'est du patriotisme oyo bango bazo sala vraiment eza sengomi ba continuer kaka ndenge wana eza mboka un jour eko récompenser bango. Est-ce que l'on a 5 minutes avec César Ngadi? Oui, et c'est pas ça yo. Très bien. Ah, c'est bien. Ça rapide intervention, c'est na kota pe na intervenir parce que na likambo esali que si j'ai moko na za na réponse nango o ba na réponse nango te na ko intervenir na lobby. So pe na yebi yango te, je mettais. Merci balani so bolandi biso na ebite so za mwa bambote ya kopesa na batu oyo lingaka mingi na ebite so kitoko suka wana. Oui, il faut na bambote ezanga kate. Ezanga kate ngo pepe kongole pale la libanga malgré tout atala mboka mais libanga ekozanga te. Na kobandana na banda liboso awa après na kobandana. Na ebite talika na bandina no awa na France na pesi grand frère nanga Alexandre Kiyedi mbote mingi ba Serge Moussassa, ce sont des collègues autres sala na bango. Na PCP mbote nanga mingi na Maman Laurence, docteur Gilbert Vaugera,
Yo tokende na Kisasa. Bongo Jean-Baptiste Tenga. Docteur Jean-Baptiste Tenga. Na docteur oui si. Na docteur Jean-Baptiste. Na Jérémy Kuna. Jérémy OK na Kisasa. Te Jérémy na PC Mbote. Ah PC ka donc na docteur. Ah, docteur OK na parce qu'il y a sa spécialisation des ORL. Ah ouais, aza makasi a opéra bato ebele na mona na misu na ngai et puis na pesi mbote na bato ya Kisasa na parti na ngai IDPS oya Kisasa na PCP président na ngai mbote ya mingi awa biso tozo installé pe parlement debout na Château Rouge pour na ko expliquer peuple congolais baction oyo président zo mené parce que tozo mona RTNC balobela ngo pena mingi te ya wana to parlement debout na to ko installé kuna na nini na Château Rouge baleki bazali baza déjà prêt écoute to wuti déjà kuna baza déjà prêt balobi non vraiment to se pena mokonzi mbalo pena to moni que to vrai président oyo pena ko bon c'est la biso mboka il faut to accompagner na action na ye to accompagner na action na ye to banolobi la batu et tribalisme et si là ba discussion et si là pour finir na les avoir les sous-soutés vraiment baleki wana basepeli singai balobi vie kobanga te biso moko tozali awa oyo akomekaka na tribalisme ba akozwa réponse na ye lumbe te tolomengana bisi bango lumbe te dialogue nde yango nde ebongisaka masolo nyonso tu eza même na politique ezalaka kaka dialogue soki dialogue esimbi te na lelo wana sikoyo ekomaka baforce fo ebima. Merci Kulutu Mayanga na invitation na yo. Merci mingi vraiment nga kutu na ko remercier mingi parce que c'est le mot de cela ngo brisquement préparer un côté mais le bloc n'est à brisque pe yango simba. Mais quand même biloko na koti yo ça va. Mais oui, na répondre. Merci. Bande kono so mesala kolanda biso bolandi biso en tout cas bo sala toujours branché bo s'abonner na Panza Sango ya Congo officiel. Vous s'abonner dans les Lions de la presse, vous s'abonner aussi dans Cléboa original avec César Ngadi, vous s'abonner dans Yalolo Swami TV. En tout cas, minga rolobezate bambote nanga la 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant noir Gisèle Wumba, Lion de la presse Mado Chako Doli prendre de la presse et dans Lion de la presse nous on appelle nous bambote sans oublier Valérie Ambia na Katia la Courneuve. Et puis Misamu et Élisée Pekombe, Judith Sebo Yaba Sebondo, AGB Karine et Yanga et tout ça nanani. Na Mama Songa Mbeli aux États-Unis na Washington. Ah Mama Songa Mbeli to pesi bambote. Na Washington États-Unis. Ah to pesi bambote en tout cas maman aza courage. Yebise fa soutenir na biso ha. Si na voye. Na posa soutien ba maman na biso wana po. Na voye ça. To pesi mbote na Jabin, to pesi mbote na Blaise ZBD Mobobo et maman la biso Lor Lombo mambo te peso zali en tout cas merci na pepe congolais mobimba en tout cas bon mukuba sa l'opinion so nga mona baksa commentaire yati ya lolo swami to pesa kaka président Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki Edino image elona osenga yo chikote bango Edino image Panza Sango ya Congo.